Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoka bayindo nzamba pambola bino ya solo ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu. Ya solo bandeko na ngai lelo na ye lisusu pote ya solo tosolola masolo na biso oyo ezali koleka na kati na mabota na biso boyebeke émission bokoka bayindo bandeko na ngai tosololaka kaka makambo etali vie sociale pe tolobelaka likambo ezali koleka na mboka to mabele ya bakoko na biso. Kasi lelo ngai ndeko na bino Kongo alenga na memeli bino masolo oyo etali ba couple. Boyebeke ya solo ngai moko pe nazali couple. Ba couple ya solo bandeko na ngai ezali kosalama makambo ebele na communauté na biso to bengi communauté congolaise surtout biso bafricain. En particulier tokolobela en général donc likambo etali mabala mabala oyo bandeko na biso tozali kobalana boyebeke ya solo bandeko libala lelo surtout biso na Europe awa libala ekomi eloko ya mutu ya mbongo foza na mbongo pote ya solo obala kasi ya solo ndenge moko pende tolobaka même na Congo na République démocratique du Congo po bala et surtout na Kinshasa bandeko na ngai ekomi facilité yango babisaki balo ebele pote ya solo bameka ko équilibrer ba mariage ezonga ndenge ezalaki ntango ya kala ezala soso na prix ya likolo te pote ya solo bandeko ba jeune oyo bazali kobala pote ya solo bazwa ba possibilité ya kobala kasi ya solo ndeko ngai ndeko na bino lelo na ye pote ya solo tomeka kosola surtout biso tozali na diaspora awa ya solo tozali komona bacouple ezali kosalama bato bazali kobala bato bazali kosala oyo bamariage ya kitoko ya ndenge na ndenge ezali kosalama esengo na bamariage ya kosakana te kasi ya solo bandeko na ngai ndeko na bino naye koyebisa bino ke ya solo na ntango bamariage eza kosalama kasi ya solo badivorce ezali koya mpe na badivision na badivorce na kati ya bacouple na biso baafricain et surtout nga loko naza congolais donc biso bacongolais bandeko na ngai ntango bato babalanaka ya solo bandeko tomata tokita mobali kaka mutu ayaka kobala mwasi epai bango bazali donc couple eutaka kaka na biso bana mibali bato tobandaka kobala toyaka kosolola na famille ya mwasi nde tobalaka bandeko na ngai so botali bacouple ntango babalanaka bokomonaka ya solo mobali akobenga bafamille na ye biso bana mibali tosolaka mingi kaka na bamama boyebeke mama azali être moko na mokili bandeko nayebi te ndenge tokoki kokalifie yango parce que ye moko tata nzambe moto ayebi ndenge asala bana basi donc mama azali être moko mosusu donc biso bagene to bilenge bana mibali ntango tolingaka tobala bato ya liboso tobengaka ezalaka mingi bamama ntango obengi mama olimbisi ya solo bandeko na ngai bokomona ke mama ntango azozwa telefone na yo biso tozali na poto soki parent azali na Congo parent nyonso tuto mama nyonso bandeko azalaka toujours na esengo ke ya solo mwana na ye azali kobala komona obengi mama na yo mama ngai nazwi mwasi nasi nakoli nazali na posa ya kobala tika toteyaka bagene na biso oyo lelo bazali kobala epuis surtout biso moko bamikolo pamba te lelo bamariage mingi lelo ekomi okomona mobali se abota mwasi mpe se abota baye kobalana mais toujours bakendaka epai ya bafamille obengi mama ngai nazali kozwa mwasi nalingi nabala
Bandeko na ngai mama moko te asilika na likambo oyo ya kobala ya mwana na ye. Mama moko te, mama nyonso azalaka toujours na esengo ke mwana na ye azali kobala. Mama nyonso azalaka toujours na esengo komona ke solo mwana na ye azwi mobali mwasi alingi abala. Kasi ya solo bandeko na ngai, tangu mama ayokaka maloba ya mwana na ye, tobosana te, mama pe atunaka mituna. Mama kotuna mwana na ye. Mwana ya solo ozwi mwasi, oyebisi ngai kozwi mwasi olingo bala. Eske bosololi na mwasi na yo, oyebi bizaleli na ye? Me bandeko na ngai boko comprendre ke okomona yo mwana mobali ntango ozosola na mama na yo, okolobaka nini te ya solo mama mwasi na ngai azali meilleure femme, mwasi kitoko, parce que oza na bolingo ya mwasi na yo, oza na bolingo ya mwasi na yo. Donc mwasi na ngai azali mwasi kitoko, en tout cas mama ngai kaka mwasi na ngai. Mama pa koloba problème ezali te, lokola yo sepeli na mwasi na yo, nga na souhaite yo bobalana. Mama azali na ye mosika na Congo, yo azali na poto jeune, parce que lelo bandeko il faut to banda koteaka bana na biso to baleki oyo balandi biso bazali koluka kobala, pe bato oyo bamikolo oyo bazali kobala to mekaka pe komeka koteaka bango po toyebisaka bango makambo oyo tozali komona ke couple bakobalana une année 2 ans divorce salana, une année 2 ans division ebandi, matata ekoti na ndako, bitumba wale kokota na ndako. Bandeko na ngai okomona na kata couple meme mbeto ya pamba ekomi ya kokabwana. Mobali na kwe na ye regret koti, mwasi mona lali na ndenge na ye. Bandeko na ngai makambo ekomi kobeba. Couple tango ekomaka ndenge wana, bandeko boyebaka yango etikali lisusu couple ya malamu te. Mwasi na kwe na ye, mobali na kwe na ye. Nzambe asali biso ya solo alobi ke mobali il faut azwa kaka mwasi, mwasi il faut azwa kaka mobali. Kasi ya solo bandeko na ngai, bolingo ya solo esengaka fo bozala na bajoie, bolingo ya solo esengaka bozala na basentiment, bozo koseka, c'est ça l'amour. Bozo koseka, bozo kosepela, bozo kotala ba filme, esika moko ba théâtre na mwasi na yo, bozo kosamize, c'est ça l'amour. Nzamba pesi asengi ndenge wana, ndenge asalaka Adam et Ève, ndenge asalaka bakoko na biso ya liboso. Bandeko na ngai, kasi lelo bandeko, lelo ba mariage ya lelo bokomona ke ekomaka kosala bato baza kotalela bango une année 2 ans 3 ans mwa moke. Me kasi ya solo bandeko na ngai, ba mariage ezali kokabwana une année 2 ans. Okomona bandeko likamba okamwa mwana oyo to yo ndeko oyo ya mobali obengaki mama na yo to baparent na yo ke ozwi mwasi ya kobala, baparent na yo pe bapamboli yo. Après 2 ans okomo benga susu bafamille na yo, olingi susu mwasi wana te. Mama nalingi susu mwasi wana te, papa nalingi susu mwasi wana te, noko mama leki cousin na ngai ngape na momi wana moyele susu te, nabwakisi ye afo momi, aza fo momi nalingi lisusu te.
bandeko na ngai joie nyonso tu bozalaki nango koseka oyo bozalaki kovivre ntango bobalanaki esengo wana nyonso tu ekei na mai bosali divorce bokabwani bandeko na ngai botala bacouple oyo papa oyo botala tata ya boyi na mama ya boyi bandeko na ngai baexemple à suivre oyo bavandi na couple na bango pendant 45 ans bavandi na couple na bango ti lelo baboti bana wana bakoli mpe baboti bamoni bakoko kala te baza komona bakokolo bacouple oyo banigérien exemple lokola sere na nga dona na kaza sere mimi kinkani na beau-frère na nga Dominique Kinkani bandeko na ngai balingana na Kinshasa mobali aye na poto asali tuna ba année 80 abengisi mwasi na ye bavandi na France ti lelo baboti bana wana nyonso babimi babali bandeko na nga bacouple ya à suivre biso tokoki kolanda ezali oyo neti ya boye bacouple ewumeli oyo bazali kolakisa exemple pe bana na bango baza kolanda exemple po bandeko ndenge tobotaka bana na biso balandaka exemple na biso baparent soki papa ozalaka propre mwana yo mpe okomona bando olandaki propriété ya papa na yo lobi Alexis Champagne soki mama osalaka babote ozalaka propre na ndako osalaka mosala donc ozalaka propriété ya mama yango mona mwana ya mwasi soki apoti mwana mwasi akolinga alanda yango ntango mama azosala babote ye mpe aza koluka asalaka babote na ye donc eloko nyonso tosalaka bana na biso mpe balandaka yango donc lelo soki botali bacouple mingi lelo bokotalaka lelo bamariage mingi ezosalama badepense moko bandeko okomona ti libala yango ekokabwana bozo komituna me bandeko oyo depense oyo basalaki bakabwani oyo bakabwani baparent mpe tika bazali bazo kocomprendre te boyebeke baparent na biso oyo batikala na Congo wana bandeko na ngai bango etali bango te bango esense kaka azwaka soki code na ye soki azwi code na ye evandi yo kuna esika ozali etali yo soki obenge lisusu mama mwasi wana mwayesu te anyokola yango kosikosi makambo ya mama na yo mama mpe ayoki na ye luka mosusu lokola ye esimbi te mama yebiso luka mosusu toke bandeko na ngai likambo ya bacouple oyo eza kosalama bacouple ezali kokabwana komonaka ya solo basi mosusu mobali aboyi ye ntango mosusu mpo amipesi mingi na eglize eglize yango mpe aza kokende alobi abala yesu oyo ye abala bandeko na ngai nyonso toza komonaka balobi yesu oyo obala yesu abotaka na ye te yesu abotaka te sikoyo yo obala yesu ndenge ekoma bamama nyonso nabala yesu yesu abotaka te sikoyo yo obala yesu okobota te okobota te to otikali kisita donc tozoyeba te bandeko bacouple na biso bacongolais tozo koyeba te donc bagene mpe mingi baza kobala awa na poto mabala na bango ekokende mosika te parce que toza kokoka koteya bana to baleki na biso te to bana na biso eloko ni babengi libala oyo tobengi mariage donc bandeko na ngai makambo za koleka na couple bokoka bayindo tolobaki tokozongela baemission oyo mpo tomeka koteyana ngai moko mpe nazali couple ngai moko mpe nazali marie kasi ya solo bandeko na ngai makambo oyo ya mabala tozali koyeba te ndenge nini bato bazali kokabwana mama alingaka jamais malheur ya mwana na ye mama moko te asueta mwana ye amona pasi mama nyonso soki mwana ye alobeli likambo aza kobala ifo apesa ye mapamboli alobaki ya solo mwana yango aza kobala atuka mwasi wana boyeba ndenge nini bokose comporte boyeba ndenge nini bokozala
pote ya solo couple na bino ekende malamu. Soko bomoni mama oyo aza ko s'en fouter na makambo ya libala ya mwana ye, bandeko, mama wana aza malamu te. Mama wana azali malamu te. Il faut kokeba. Tozali ba bantu. Nzambe alobeki ya solo mobali nyonso il faut atika ndako na ye akende luka mwasi. Donc mobali soka akoli na kati ya ndako na bango toujours abimaka mwana mobali nyonso. Il faut akoma na vie na ye, lobi faut abala, lobi faut asala pe avenir na ye. Mais ba parents ba aidera toujours mwana bango pour la likambo tali ba conseil. Yango bozomona ke bandeko na ngai émission oyo na memi yango pote ya solo bandeko toyeba ndenge nini ya ko encadrer ba mariage na biso et surtout ba problème tala ba couple oyo ti lelo 45 ans donc baza déjà bazo kende déjà ba 70 et quelques donc basali 45 ans ya mariage ba ko na 50 ans donc ozomona ke couple bazali ko kende na ndenge to lobi te ke basanga ba problème te bazana ba problème pe lekela bango mais biso lelo yo bandeko na ngai ba couple na biso ekomi toujours na ba problème bolingo okomona bolingo bozaki nango kitoko boza ko s'embrasser bolingo kitoko makambo nyonso kitoko mais kasi ya solo mona suki na nzela po nini ya solo batiraillement ezali na kati ya ndako boyokani ezali te pardon ezalaka te na couple nyonso soki bosenganaka pardon te na likambo nyonso ya mabe eza koleka na ndako mposo makambo ya mabe eza kofingana kaka te kofingana oui okofinga mwasi ofingi mobali mais fosenga pardon mais pas ya nzambe parce que nzambe aza komona amoni ke ya solo yo moto oza na erreur soki mama oza na erreur senga pardon papa oza na erreur senga pardon. C'est ça la couple. Couple ekendaka ndenge wana. Il faut bozala égalité. Kotia te ke ngai lokola za mobali nga fona za supérieur non. Il faut bokende na égalité yango nde okomona ke ya solo couple na bino kokende pe malamu. Mobali faut mikitisa, mwasi po mikitisa. Soki mobali oza omimatisaka. Mwasi alobi kabo yo maboko bando ganga. Ouais te bandeko na ngai yango moni ekaka problème olingi ozaka danser mobali ozokende libanda komi kolula basi yo moto bali mais ozolula so basi moso libanda non yango biloko oteya bagene na lelo soko osa engagé déjà na mwasi bandeko polygamie wana oyo toyokaka na Afrique wana bandeko ezali malamu te ezali ya malamu te polygamie tozomona ki bato te eza polygamie eza normal bakoko na biso bazaki na base ebele bakoko na biso bazaki na base ebele te ata bakoko bazaki na base ebele mais bayebaki ndenge nini ya koencadre basi oyo bazaki na bango na kati ya ndako batiaki bango égalité nde tomonaka baluba basalaka basi na bango mais oyo ya biso ya lelo bandeko langa okomona mpela mariage Congolais, surtout sur Congolais. Vous dépensez tant sur 10 000 €, pour le mariage, c'est comme tout ça à 10 000 €. 10 000 €, pour lambi, pour louer salle. Bande ko calculer salle, pour louer salle. Mais Congolais, ça qu'on y a na air nini, na 0 heure. Tant que vous mariez, mon côté sur na 1 heure. Bande kolanga 1 heure yo ye kokota na salle ti 5 heures donc 4 heures du temps ya pamba mais vous dépassez na salle wana ta mususu 5 000 € pour louer la salle 5 000 € pour louer salle to 10 000 € mais marié à yena 1 heure du matin bino ba dozo ba invité bozo ko yata na 2 heures. Vous savez qu'à 3 heures de temps, 4 heures de temps, mariage et sili. Gâteau, quand tu as pas un gâteau, vous commandez qu'on a 12 heures, bah, écoutez que la bine on a 1 heure. Gâteau, déjà, ce qu'on a 1 heure, on a bandeko. Gâteau, on a et aux assommes à la montée. Moutoko, il y a un créé le problème dans les bombes.
biloko ya kolia toza na mboka moko biloko na bango nyonso tozala nango bachimie tala badepense nyonso bato basali bosali dépense me boye kosepela kaka mpona 4 heures du temps bobebisi mbongo ebele donc boperdre na bino nzoka nde batirke bazwi nga nakutana na tirke moko azoloba na ngai abi me bino boza ndenge nini bolue sale samedi mpo bobima lobi na 7 heures to na 6 heures mais pourquoi pas bokoya ata 17 heures 17 heures 18 heures bato mosusu bakoya ata 19 heures bande feti na bino bokosepela molai bobini bosali oyo bokokosala mariage mpe eleki kitoko congolais alingi koya na 1 heure fete apata 0 heure ye azobongama alie temps leta ya akomi 1 heure aye na fete ozosepelaka 4 heures temps oh non aye bokomi okritike fete yango oh fete ya jwango ma 3 heures elekaki nango vrai te oyike tosali kaka 4 fete mobimba tokomi kaka na 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures fete esili mais fete esila parce que bakolo sali bakonettoye sale na bango bapesaki bino yango depuis samedi bokoki kobanda fete na 17 heures ndenge batirke na baallemand eza bafrançais basalaka fete na bango donc babandaka yango avant mpo bayebi ke babebisi mbongo na bango mais okomona mariage yango oyo boye mpe retard une année ya pamba mariage yango ekufi esali divorce epanzani yango bandeko na ngai bacouple oyo bapanzana nga ta namonaka nazalaki na feti nakendaki feti na ye nabongisi costume na ngai nalati chemise na ngai ya kitoko na ye na feti na bino lobilobi nazokaki ono bokabwana ça fait mal bandeko na ngai naye komonaka elaki dibe ayemba nzembo ya mama azalaki na raison bandeko to raisonne eloko nini tozokoluka biso bacongolais to baafricain yango ozomonaka mundele aza toujours kodomine biso na basysteme nyonso tu mpona kolasaki ya solo ye azali supérieur na biso parce que mentalité oyo ya biso ti lelo mentalité congolais to mentalité africain eza kochange te tala bandeko na ngai bacouple ndenge eza kokabwana bajeune nyonso tu oyo bazobala na lelo so okeye otali bacouple na bango bandeko eloko te bakobala na lelo lobi bapesani mokongo mwasi azotala kote mosusu ozomona aza koregrete mpona nini nabalaki joyo ngai nzambe na ngai nga mwasi kitoko boye me kitoko na ye wana bandeko bamibali oyo baka kolula ye na kitoko wana bakosakana na ye parce que mobali oyo akomona aza na mbongo so aza na mbongo na ye azwi yo mpona mbongo yo olandi mbongo ye ntango akozwa yo me akosakana na yo basi bayebaka te mobali nyonso yo mwasi ntango otiki ye olobi ka garso aza na mbongo tika nalanda ye yebaka mobali oyo olandi aza na mbongo akosakana na yo parce que ayebi ke yo ozolanda mbongo na ye yo sikoyo ozomonaka mobali oyo ya pauvre mobali oyo na bala aza pauvre nga fo nazala na mbongo naluka mobali ya mbongo ndeko na nga mwasi mobali oyo yo kozwa oyo aza na mbongo akosakana na esprit na yo yo moko tokokamwa okomonake okoregrete vi na yo bacouple ekomi kopesa na mokongo okomona bacouple moko boye batambola kozobake baza bamare nzoka nde na bakata ndako na bango bapesanaka mokongo bayokanaka te doso bakotika na ndako binemi ebandi doki na mbetu moto na moto apesi mokongo na ye moto na moto azokanisa oyebi ke makanisi ya mokongo akopesa na mokongo ezalaka 2 fois te donc azokanisa makambo ebele mobali kuna mpe kota apesi mokongo ye mpe aza kokanisa nzambe na ngai likambo nini oyo mwasi oyo naye kozwa aye kodétruire vie na ngai ala komo benga bapara na ye mama papa mwasi oyo mwaye te aza kosakana pene na vie na ngai ndenge nalali awa donc nayebi kote na kosala ndeni vie na ngai bebi mobali akomi kobenga bandeko na ngai bacongolais
nga ndeko na bino émission bokoka bayindo nazongeli ba émission oyo mpona kopesaka bino mpe baconseil bacouple bozobalana bobandi na coutumier toye il faut bokende sikoyo na religie toza kozela bacouple ebele okomona kaka avant bakoma religie kaka na coutumier wana libala ekufi me na coutumier bato bayaki feti bato bameli balie babini oyo lelo kutu ekomi bakomi olata mpena bateni mpenza oyoka mpena neti ya bokoko avant kaka bakende na civile na religie bandeko langa couple ekufi bapaster ya bato bamema ngambo bapaster oyo tofingaka bapaster me bandeko langa bapaster baza bainonsa yo oye na libala na yo olobi paster pambola biso paster apamboli bino azwi bible atie alobi bogire pour les meilleurs et pour les pires bolapi ndai bolobi ke tokobalana pour les meilleurs et pour les pires me bandeko na ngai paster asali oyo akoki kosala apamboli bino paster apamboli bino apesi bino oyo esengi couple ndenge esengaka bobimi libanda bokoki kosala baselfie bokoki kosala baselfie na libanda libala mariage selfie quel sourire sentiment paster ya bato asali nini lobi okomo change ono paster wana kutu moye te paster wana kutu alingaka mwasi na ngai paster wana azobebisa couple na biso paster wana akoma koteya madame na ndenge mabe bandeko topesaka faute susu na bapaster te bapaster ya bato etali bango te bango baza bapaster basali ya nzambe ntango yo oye olobi ke paster pambola biso tolingi tobalana bandeko paster akopambola bino paster eza mosala na ye ezali ndenge moto atiaka un peintre soki obengise na ndako mpo atielo couleur aya kosala mosala na ye atie couleur na ye esili akei soki ndako na yo ezwi tache yo moko zwa couleur banda kobongisaka opangusa obongisa couleur wana yo nde ekomi devoir na yo ndenge moko bamarie oye na libala na yo mpa ya paster bandeko na ngai soki mariage na yo ekomi kobeba na ndako na yo eza paster te eza yo na mwasi na yo yo bongisa ndako na yo ndenge moko mpe peintre atie couleur na ndako na yo ye akei ndako na yo soki mwana abwaki eloko moko ezwi tache luka mwa couleur ya moke pangusa esika wana bandeko bacongolais ngai moko mpe nazali couple bandeko na ngai mateya oyo ezali na ngai biso nyonso toali na kati mpo na nini bacouple na biso tozozala na badivision tozozala na bacaratere moko ya mabe tozokabwana donc koswana pamba na kati ya ndako harmonie ezali te me kasi ya solo bandeko bato baumeli na bacouple lokola exemple topesa ya ser na biso Mimi Kinkani lado na kaza na kati ya Paris na molongani na ye papa na biso bon frère na nga Dominique Kinkani bandeko botala couple banda baya basola baproblème te baproblème ezala baproblème mpe ezala basola baproblème mais okomonaka bamaîtrisa baproblème na bango mpo parce que bonzambe eza kati na bango bazomonaka ya solo il faut vraiment tozala na esengo couple ezalaka na esengo ntango bozo kosepela bozomona na esengo bandeko na ngai tala batata oyo 50 ans bandeko na ngai 50 ans bango wana baza koseka suki ekomi pembe mama kutu suki ebotaka susu te me esengo bazali nango couple na bango yango wana bana na bango baboteli bango bakoko bango baza na bango bien bandeko c'est ça mpo na ni divorce mpo na ni division bandeko na ngai yo ndeko mwasi ndeko mobali yo moto kobali yo papa obotaka bana na mwasi oboya mwasi yo mama mpe obotaka bana na mobali oboya mobali bobalani mpo na ni bokokabona lisusu bino mibale bosala bambeba bosala na bambeba bobalani lelo bandeko na ngai eza soni tatu toyoka biloko ya ndenge wana
yo jeune lelo okei kobala ndeko na ngai mon jeune frère babalanaka pour le meilleur et pour le pire quel que soit problème ango kota na mabondeli fukama senga na nzambe yo mama kota na mabondeli senga na nzambe senga pardon loba nzambe elimbisa ngai nasali mobali na ngai mabe nzambe elimbisa ngai nasali mwasi na ngai mabe c'est ça oyo papa bazali koteya biso bakoko na biso ngai nabengaka bakulutu mpona kosala émission nabenga bakulutu oyo baza mikolo baza na baexpérience ntango bazoyoka boye bazoyebake wi asolo mwana nazoloba makambo mabe ngai moko nasala constant ata mwasi nalobi teke mwasi nanga asalanga mabe te asala mabe me naza na expérience ya kolimbisa ngai mpe nakoloba teke nasala mwasi nanga mabe te mais problème ezali ke ndeko couple nyonso tu soki botie bonzambe kati na bino bokoumela il faut kotia nzambe liboso il faut kotia nzambe et puis ntango yo jeune oza kozwa mwasi yo parent yeba conseil nini okopesa mwasi na yo mama mwana na yo abengi yo ya mobali ayebi soki azwi mwasi yo conseil nini okopesa ye koloba kaka teke bovandi 2 ans oso yebi mwasi wana aza mwasi na yo pesa ye conseil yebisa ye ndenge nini akoki kovivre na kati ya ndako na mwasi na ye mobali mpe ndenge moko ntango yo ozwi mwasi ovandi na ye yeba ndenge nini okovanda na mwasi na yo na kati ya ndako bandeko na ngai bacouple ezali kopanzana tokóma lokola batata oyo esengo ntango ozomona bango baza koseka tala esengo joie ya ndenge wana bandeko na ngai ozosanti mpenaki ya solo papa oyo azali na esengo ndenge vraiment asimbi na mwasi na ye foto ngo namona yango mpena malamu bandeko na ngai tala esengo ya papa aza kobina na mwasi na ye bandeko na ngai na joie nyonso tu c'est ça l'amour bakongolais bandeko na ngai émission bokoka bayindo toyaka kaka kopesa conseil oyo ezali émission na bino bosabone massivement na Congo Alenga TV kosabone ezali teke ngai ndeko na bino aluka bavie ya mbongo te ngai nayaka koteya ngai nayaka koloba oyo eza koleka na mboka na biso ya mabe na koloba yango po ezali droit na ngai en tant que congolais nakoya koteya bino na ngai mo mpe naza komiteya otali émission otindi epai ya moninga oyebisi moninga ke sabone ezali teke mpona Congo Alenga azwa mbongo na YouTube te Congo Alenga aza moto ndenge wana te ngai nasalaka émission mpona biso bakongolais toyeba ndenge nini tokose comporter toyeba ndenge nini mboka na biso ezali kokenda bandeko bakongolais yango nasengi bosabone bopartage émission oyo liteya oyo naye koteya yango bacouple biso bacouple tolingana tozala bana ya papa moko mama moko tozala na besengo ntango tobalanaka tala bisengo tozalaka nango kobeta bashit kosote esengo baselfie esengo oyo wapi bandeko bacouple tozalaka nango bato babalaka oyo bazobala lelo ngasi na bala me bato bazobala na lelo bandeko bobalana te mpo bokabwana soki mwasi aza mabe yeba na koteya ye c'est vrai soki mwasi wana libala wana ezalaki ya yo te parce que libala mpe ezali mokano ya tata nzambe ntango so mpe nzambe alobaki teke yo okovanda na mwasi wana ezali mokano na ye wana ezali spirituel bonzambe soki ya solo nzambe mpe soki ayebi ke libala wana ezali ya yo te me soki otie molende nzambe akoyokela yo mawa libala ekomi ya yo soki mipesi na ye yango bandeko na ngai tomipesa na nzambe eza teke na bala yesu abotaka te yo bala ye bokobotaka mokolo nini bandeko soki tolue sale toyaka avant bakongole tobongola mitema bamindele ezaka te babengaka biso ke toza bafujubu non
corde fourduma bande koza malamu te tomipesa na mayele ya bonzambe apesa biso pe bato mwindo toyebaka ya solo soko oluwe sale samedi okoki koya pe olobi na bato mariage na ngai bandeko désormais na invitation mariage na ngai na kokota na 19h soko ye 1h bandeko etali yo soki bato tokomi kosala yango tokoperdre su te parce que yo ofuti mbongo na sale na yo po bala ofuti mbongo bapesi yo fongola deja na tongo ya sale babongisi lo sale makambo nyonso bandeko me yaka na 17h olobi na 19h obandi masolo esili ti lobi na tongo bokobina bosali po mariage ezali kosepela ya bato boye kosepelisa moto ya bali mais bino boye kosepelisa moto ka na 3h du temps na 4h du temps mais ezalaka te bodepase nayebi te bakongolais soki tolokotaka mbongo yango nayebi te comment c'est possible yo zokende bala bandeko na ngo dépenser 10 000 euros ta susu bamosusu baodépense ba 15 000 plus même mais otala boye mariage wana eleki soirée ya mariage eleki kaka 4h 5h de temps batirke tirke mpenza aza koyebisa nga lobi na uteki mosala nazobima bandeko na ngai nakuti na mosala na biso na libanda marie aye kobala jip na bango evandi kaka na porte ya mosala na biso babombami mpo parce que omoni bazone industriel basale mpe ezalaka wana batele bavandi wana tosololi na bango ndenge bozo awi tozobala na me tovandi nano apo parce que rendez-vous ezalaki topesaki bato bainvité na 17h mais tomoni ti bakomi koya wana tokomi ba 19h donc tokokota na 19h 20h babandi masolo parce que balouwe sale na bango ozomona ke 19h ti lobi na 6h bandeko basepeli bameli balie gato kutu ozomona ke bandeko na ngai obike bagato oyo biso toliaka na bakongolais bato ebele balingaka kolia yango te donc mbongo ekenda nango ya pamba botala bafete ya bakongolais bokoremake ke gato ya monene eyaka ekoti na 1h 2h du matin bandeko gato na bato baliaka na bango yango te ntango ozoyele gato monaka tete na boyi bato mingi bakoma koboya bagato wana mpo nini gato ya aire wana soki olia yango eumeli deja mingi do ntango ozolia yango soki oza mpena nzoto oza so bandeko na ngai nayebi te bato ebele baleka mabomo donc epuis sentiment nyonso tu wana bosali lobilobi libala yango ekufi bandeko ezali mawa mingi toleka na loyembo oyo bandeko loyembo oyo ezali loyembo inspiraki ngai nasala émission oyo ezali bongo nzembo ya nkondo Lucky Dube oyo ayemba mama Lucky Dube akufa atika biso kasi ba œuvre na ye yango tolobaka na bamese na biso bayembaka banzembo insanité te bayembelaka biso banzembo ya kitoko ezala bamese oyo bazoyemba banzembo ya nzambe lelo tozomona ke banzembo na bango ya nzambe ekoti ekomi nango na ndenge ya mokili bakomi oyemba basentiment moko boye oleke bayemba banzembo oyo ekoki koedike bacouple banzembo oyo ekoki kopesa un plus na kati ya bacouple ya bajeune oyo baza kobala mpe na bacouple ya mikolo oyo bazali kobala bandeko na ngai bamusicien baartiste en général boyembela bato banzembo ya kitoko boyoka nzembo oyo Lucky Dube bayembi kasi ndeko na biso frère moko ya ivoirien ye atraduire yango na français mpo na bato oyo baza koyoka anglais te bacomprendre maloba nini oyo ayembaki na kati ya nzembo wana tolanda loyembo mama Lucky Dube bandeko ete ya biso bacouple na nzembo oyo toyoka message oyo Lucky Dube alobaki na français bongo bandeko na ngai tokozonga mpo tosala conclusion ya masolo na biso Lucky Dube mama. Lord have mercy.
J'aimerais bien savoir pourquoi il y a tant de divisions dans les couples. Pourquoi il y a tant de divorces. Quand deux personnes qui se sont jurées amour, fidélité et tout, se retrouvent à se donner des coups de poing, ça fait si mal, c'est regrettable. Et je me rappelle ce jour où j'ai dit à maman, je vais bientôt me marier. Et de l'autre côté du téléphone, je pouvais entendre maman avec un sourire et qui me demanda, maman me demanda, est-ce que mon fils, est-ce que tu as pris le temps de la connaître? Et j'ai dit, maman, elle est la meilleure. Et aujourd'hui, ça me fait si mal de repartir vers maman et lui dire, maman, je vais bientôt divorcer. Je vais bientôt divorcer parce que maman, le choix que j'ai fait n'a pas marché. Oui. Et ça me fait si mal, maman. It hurt me so, maman. Le choix que j'ai fait, maman, n'a pas marché comme je l'aurais souhaité. Oh. Et maman me dit, oui mon fils, c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre le mariage, la vie. Mais j'espère que tu t'y mettras. J'espère que tu t'en sortiras et tu seras heureux un autre jour. C'est pas facile mon petit. C'est pas facile de comprendre. Mais j'espère que tu comprendras et tu seras heureux un autre jour. Je me souviens à l'église, quand le prêtre lisait la Bible, tu étais si belle et si innocente. Oui. Mais je ne savais pas que derrière cette beauté se cachait la réalité qui allait me détruire. Tu étais si belle mais un vilain caractère. Le choix que j'ai fait n'a pas marché. What I thought would be. Oh, maman. Now I'm hurting. Seule l'humilité doit nous guider dans notre vie. Et pour toutes les offenses commises, nous devons être prêts à demander pardon, à accepter le pardon. Je me rappelle quand je te tenais par les mains. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bandeko na ngai bolandi nzembo loyembo ya mama nasi bolandi yango tokomi na biso na suka ya mission na biso. Merci na ndeko na biso ya sali biso tradition pardon ou à traduire nzembo oyo na ndenge ya lokota ya biso ya français nzamba pambola ye parce que mingi o bayoka anglais te bazali ko comprendre te la kidi bayembi nini kasi solo to comprendre maloba nini ezali na kati ezali nzembo pona ba marié to ndeko oyo azalaki na posa ya kobala akei kobenga mama na ye mama azalaki na esengo kasi likambo ya kokamwa tomona ke mama amona susu mwana na ye azali kobenga ye ke ya solo mama mwasi wana lisusu te nalingi lisusu te tradition oyo eleki malamu na kitoko na esengo ntango nalandaki yango ngai nazwaka ba inspiration mingi na banzembo
soki ndeko ayemi nzembo ya kitoko nakoki kosala yango émission mpo eteya bato toteyamaka na bapaster toteyamaka mpe na balanga nzembo toteyamaka mpe na bachef coutumier toteyamaka mpe na baparent na biso baparent baboti biso bazali banzambe ya sende tolobaka kasi ya solo soki baza bateyi te bandeko na ngai baza baparent malamu te tosi tokoli tozali bato tozali kokompagne mokili ndenge ezali kotambola tokoki kobanga so eloko te liwa ezali mpona motu nyonso nzambe alobi eke ya solo soki bobalani liwa ka moto kokabola bino yango bozomona ke bacouple mingi oyo lelo toza kobalana lokola toza na bonzambe te bandeko moye bacouple na biso kende molai mosika ezali te pamba te tozangi kososola nzambe kati na bacouple papa mama bobukaka mabolongo avant ya kolala bosambela mpo na ndako mpe mpo na couple ndako bana na bino na kati ya ndako eza te ke papa aza kobondela yo mama olobi ngai te mama aza kobondela yo papa olobaka te ngai na te papa na mama bosambelaka mokili esi ebebi satan susi na ye ezali bacouple epanzanaka boyebi ke deja satan akabolaka adam e eve lokola akabolaka bango bacouple mpe biso nde tozalaka boye toujours satan akotaka mpo na kokabola soki boza na bonzambe te bandeko na ngai couple na bino ekokende mosika te kosambelaka te na likolo ya mbebo fo osambelaka na kati ya motema esprit na yo ezalaka toujours na liaison na tata nzambe nzambe le créateur oyo asali biso oyo asali bandeko na biso toza komona wana tala esengo baza nango babalani esengo mwasi akangi miso la joie mobali akangi miso bazopesa na bizu ozomona na esengo c'est ça le couple ya solo oyo akoswana bopesani mokongo bandeko ezali kitoko te nzambe alingi yango te nzambe alobiki ya solo libala ezali eloko ya esengo libala ezali eloko oyo nzambe aza kotya mapamboli yango boza komona ke bapara na biso baza kobongwana te bazali kozala toujours na esengo ya koseka kobatela bacouple na bango nzambe apambola bino bosabone massivement tokutani bongo na prochaine numéro oyo tokosola lisusu na émission bokoko ya bayindo nzambe apambola bino ezali ngai ndeko na bino Kongo Alenga numéro ya telefone ezali wana ndeko nyonso akobenga ezala bacouple oyo balingi mpe basala baémission en direct toyamba bango eza problème te mpo boya koteya boteya biso bapaster bandeko biso moko bacouple batomemaka bamariage na biso mpe ya bapaster paster azali wana mpona koteya bato yo mutu ozali koteyama oza koyoka soki oza kokotisa yango na mutu na yo oza kovandisa yango na bongo na yo bandeko teyami ozwi mpe implice na yo kolanda paster te po paster azali mutu lokola yo paster aza mutu lokola yo paster eza te ke o paster ye wana kaka azali nzambe non paster azali na makila azali mutu lokola yo kasi ya solo bandeko na ngai biso bakongolais toyebaki ya solo nzambe ateya biso mpo toteyamaka kaka donc fo koyokama te ya paster soki oyoki na yo yango te yo ozomonaka ya solo paster wana azodekone bandeko na ngai yo mpo kodekone paster wana azoki mwasi ya bato ngai mpena kozwa mwasi ya bato ne paster ateyaki kozwa mwasi ya bato te yo landa kozwa mwasi ya bato te ye soki azwi mwasi ya bato etali ye me yo teyami c'est ça liloba ya nzambe nzambe alobi ke couple il faut kozala réuni couple boyeba bonzambe bowumela ndenge tozomona bacouple ndenge Clara de Bruxelles fondateur ya eroka lisungi awumela na mama Berthe ti lelo bazali c'est ça bandeko etoteyama biso bakongolais nzambe apambola bino merci mingi
na bandeko nyonso balandi nga mbote na Alexis Champagne na Nancy nzamba pambola pe bino ba couple na bosani te Didier Masuki motema ya super Anita lelo ba couple toza kozela Didier Masuki mariage religieux kala mingi te tozozela couple na bino pe toya lisusu toyaki na oyo ya coutumier tozozela sikoyo mariage religieux toya toza na souci ba couple nyonso toujours bakende na ligne oyo babengaka droit chemin. Nzamba pambola bino, nzamba pambola pe molonga na ngai Pauline Beyoncé, mama abana, nzamba pambola ye, toza toujours ensemble, nzamba pambola biso, apesa pe ba bénédiction o nyonso mabe nzambe abwakisa yango mosika. Nzamba pambola ba couple nous bosani te pasteur Michel na mama Bibiche na Arène. Pasteur Michel na Arène bambota trop. Tala ba couple par exemple yango wana pasteur Michel na mama Bibiche nzamba pambola bino ba couple belé bozale belé na bosani te pasteur Robert na Kinshasa nzamba pambola yo mama za na Canada kuna ba mbote mingi toyebeki ya solo tokokutana kaka ba pasteur nyonso basali ya nzambe couple na biso papa Mboko Doris na mama Natasha na Suisse ti lelo bazali ba couple na yango wana ti lelo bazali bongo nzamba pambola bango nzamba pambola bino bandeko tozali bana ya Congo kimia nzambe ezala bino bosa abonné tokutani bongo na prochain numéro mbala sema ezaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya Fumu Kimbangu kimia nzambe ezala kati na biso di ingeta